Mbote bonjour na bilo batozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to channel Océan du Congo chaîne à libération et pai auto ka bakongomani et pai auto panzaka to sasaka et pai oyo to analysaka ensemble et pai auto salaka éveil patriotique et pai auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to longolaka peuple congolais la bolema et pai auto chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pai auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai auto akabongo basinzeli pona kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabebo telema tolata mola to mwetumba et pai auto telema ferme fidèle kola bapuka pona kozela lisekwa ya République démocratique du Congo et pai auto mokundolaka maloba encore pour la biso les laboureurs wala bala biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse. Ezui la monte religieuse. Ezui likambola motote comme la bongo équipé pour la tête. Na manana ngai na kunya de langana États-Unis d'Amérique équipé pour la tête ya océan de la presse congolaise. Bolimbi c'est moi moké. Le koso ko ya tobité ba changement ya ngopé ya climat. Ezui et comme la bongo équipé pour la tête na États-Unis d'Amérique la manana ngai na kunya de langana Ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre Achille Mavé les grands professeurs na molongene Mireille Mavé pe libota mumba Ezui qui m'a bongo na Autriche pa ya mona mère de Bruno ya aussi hors de la presse congolaise de Bruno mona mère na Autriche Ezui ya Big Daniel Kenda et comme la bongo Charles Chopo papa Mapassa maman Jovi pe maman na Jolie na Suisse pourquoi pas maman Adolo pe maman Samuel Mabongo toujours Ezui comme la bongo maman Célestine Flansa pe papa Michael et comme la bongo ba maman nanga na plus 30 ba maman missionnaire na pousse la bien makasi na plus 30 na mboka ya Anita Babe il faut que le moto maman Jawa prompt rétablissement ba maman ya moto mojali moto bozima mité maman Sidonie na France azoli la bino penza maman Chantal Tambila bozali bongo baike boko mona na te maman Sidonie Nzambe abati la bino vraiment ezui comme la bino banso ba maman bobenga maman Emilie Nzemba 12 pepe la mbetelo to ko zote to éviter ce ko changer numéro vraiment maman Madeleine nazala poussa la bino ezui merci na bino banso ba o bozo soutenir biso na lokuko ba o pe boko soutenir biso na boya en tout cas bozali bongo baike vraiment to ko sesa kotanga bino te ali no moke monseigneur lesu encore hollandais noir moto mo prêtre la chabienne na akene et pourquoi pas qu'il la mekane konto tchende talota ke tumba ezui ya mokolo mwa lelo to analyser ensemble bandeko na ngai bo s'abonner massivement na la chaîne de Libération bozala vraiment bayike kaka de to yebisa rabino o eza chaîne de Libération bandeko na ngabo komona innovation ya makambo o nzambe akosala pour la chaîne oyo pe bino bato oyo boko s'abonner boko liker boko partager mes émissions boko landa penza na boke bibonso boko zalaka bongo de cité boko pambwama na banzi était le 3 janvier na sila ko yebisa la bino était la entrée 2023 que nzambe atie ko yebisa la ngai était année où ezali année ya pasi et ko zala ni ya mikakatano kasi bana ya nzambe basimba soki pela bozala bemission nanga pela komeka koluka yango malembe mukole komona na to kozongisa yango vraiment les susu po ete boyoka ezalaka pasi kasi to yeba kite modèle yango ekozala pe bomoni année oyo nzambe azali komimoni sama cela veut dire que to ena kata makolo ya nzambe esengeli to yoka pe nzambe azali bobele kolobela kana biso na nzela ya chaîne de Libération oyo ezali bongo océan du Congo chaîne oyo ezali ko dénoncer bien sanité ezali koloba tout ce que les gens disent tout bas pona kaka ko petolaka République démocratique du Congo pe ba Congomani po ete tozo makasi ya kobundela ekolo ya biso problème ya Congo ezali bongo occupation problème ya Congo ezali bongo balkanisation problème ya Congo ezali vraiment nini na bassassinat o ezoleka problème ya Congo ezali penza nini ndeko langa lelo to komeka to bala mo minute mokie nini penza ezali bongo likambo o ezali koyela République démocratique du Congo et pona nini ezali koyela Congo ndeko langa kaboya la puissant to ko analyser la vidéo tchela biso vidéo. Mais cette fois-ci, je peux vous le dire, sans mâcher mes mots, que nous sommes déterminés à rester là, sur le territoire congolais, à nous défendre, à nous battre, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et qu'advienne, enfin, quel que soit ce que le monde dira,
quel que soit ce que Kinshasa dira, nous sommes déterminés à résister et à trouver des solutions, s'il faut même par nous-mêmes, mais qu'il faut que cette situation-là prenne fin. Il faut que les causes des conflits soient réglées. Et nous allons les régler, soit avec le gouvernement congolais ou sans le gouvernement congolais. Nabanzi bandeko ngai bolandi vidéo oyo na bokebi. Nabanzi bino bansu bolandi yango na bokebi. Moto oyo ako adressé na Congo azali bongo Rwandais. Alobeli nini? Alobeli kambo ya Est. Alobeli kambo ya guerre. Oyo biso moko tolobaka te ke guerre ezali. Biso moko ba Congolais to kosaka tolobi ete guerre ezali la Est la République démocratique du Congo. Mais to komona ba tuerie ba assassinat. Mais Rwandais alobi afai na kiti na posé. Alobi les kambo oyo bango ba yeko prendre fin nango. Baza koloba ba prendre fin nango. Ya koloba babi bazali na kati ya mabele ya ba Congolais. Balobi te ke baza na Rwanda, balobi toza na kati ya Congo. Toza na sol congolaise. Toye pour na koluka solution na makambo ezoleka. Entre biso na ba Congolais ba bo eza problème ya ba Congolais. Na ba Rwandais te, tout le ballon bon. Mais ba Rwandais baza na mabele ya Congo balobi bazoluka solution. De ceux qui Congolais boy bango ba koluka solution bango. De Rwanda telemi na mabele na Kanza lobi akoluka solution. De azako adresser na bino déjà. De bango baza prêt pour ba trouver solution. Na moment ni bazolinga ba trouver biso solution. Na moment au Congo ezoki une élection. Na moment au Congo elingi et se développer. Ndenge batu bazolo. Na moment au Congo elingi échanger. Bande kolanga. Message ya lolenge boy gouvernement congolais e boaki yango. Yango ngana pelisi yango moto la loba congolais boyoka yango malamu. Peto telema to loba na gouvernement etika kokosa biso mapona mito ke les guerres na le Rwanda. To kile ko benga na bango ba nindimi ke baza na mabele ya Congo ndekolanga to kosa te. Yango le lobby tala be mission nyonso eza kolekana na awa e ko fortifier yo ndekolanga olinga biso te zwa compte par non parce que mo kelinda zo benga yo. Oeza masuwa no elobaki mosakoli alobaki yango pamba te uteki na mai na makila te. Bande kolanga e moto avandi pa lobeli bino na kimia tango boyoki esali bino ndeni elingisi bino te epesi kobanga te ke Congo na biso nzoka de ba Rwandais oyo biso tolobaka ke wapi ba Rwandais baza na mboka te na Congo ba Rwandais bazalaka te ba Rwandais bazalaka te mais Rwandais wana lobi tokosilisa yango soki Congolais aboyi de bango ba milengela tango biso toko kosa likambo na yo moko oza kokosa na yango pasi ezali ozo kosa ke oza na pasi te bako bomo ozo kosa ke bato bako kufa te banguna basi bakota yo koluka wapi monguna lokola na yoki mutu moko na likambo ya bana oyo bazolo bala prison makala ndeko na ngai na kati ya prison makala baboma moto na kati ya prison makala babomi mutu bandeko nanga un colonel akufi na kati ya prison makala natali sabino Congolo lengeni bazo kosaka soki boboyi koyoke la chaîne de la libération kuluna akufi na kati ya prison bapesi famille ebembe ya kuluna esali désordre na cité ba policier ba yeko kanga bango te mariage wana ya la police na kuluna ezaka nde nana bomaki colonel wana esalami na lemba elokaki mokolo ya lomingo lemba na terminus ezalaki terroriser la bakuluna bazali koyiba bakati mama moko loboko na 7h du matin s'il vous plaît basilisi koyiba na 9h mokolo bakie kozwe bembe na bango bakotambwisa yango na Kanza donc policier akokoka colonel te mobeko ezali likolo ya bacolonel te po gouvernement en place ezo traité na bango ezopesa bango ba mission donc bacolonel baza na accès koleka yo muto oza na bien na mboka
to monaki yango banana bakumbi bembele bango banda bobila dawa na morgue na makolo bakomi nango na ndako bavandisi yango baleli bakei nango bisiko bango balalaki balusi terroriser terminus mobimba super mobimba pe policier soldat batiki bayibi kosakana te basali o bakokai kosala mais soki ezalaki ebembe ya mutu normal balingaki balekisa yango na vitesse lokola bayebi kete oyo basante bainstrument na biso oyo toutilisaka bango mpo basalela biso bafaire totika bango basala bongo sikoyo boyebisangaki banditisme na délinquance nani aza auteur nango mokolo nini tokorépondre barwandais na message oyo bapesi ndeko na bakongomani oyo eza temps ya distraction te. Les Rwandais se préparent pour exterminer biso balobi yango bazana mabele ya Congo bayebda tina ya kosilisa likambo ezolekala Congo ba Congolais soki baboyi basilisa yango na ba Rwandais ensemble ba Rwandais bakozwa possession ya Congo bakosilisa yango bango tangu yo Congolais boyi Rwanda akoti musala Rwandais ni abomate siko comment un Rwandais azo mpifola kati ya mabele na yo apeso message ya ndenge wana yo lingo tchololo bite ezali kabalo kuta. Ce sont des dires des réseaux sociaux. Arrêtons, nous ne sommes pas des lâches. Et ça va patrimoine, la bibliothèque, ça patrimoine de la République démocratique du Congo, ça pour le Congolais, nous sommes. Et c'est ngeli to fungu la miso. Toza na posa ya maponami, oui. Toza na posa ya Congo kende liboso, oui. Mais Congo ko kende liboso, ndenge ni soki Congo yemoka zo ko kate ko se libérer. Soki Congolais azali kokokate alongwa na boumbu azo kokate a répondre bande kolangai na banzi soki lazongi sima mwana mboka muzitu son excellence honoraire Fumwa Bwala yandi kaka ba ouve l'homme de titrisation de terre tanga ozaka kolobake guerre contre les Rwandais et ningi saka to monaka ba général ba kareberebe ba nani nyoso na ba telemaka toyoka kandeni ba congolais ba chaka la pebe mbalobi makamole tali bisote vitai caméra lobi makamole tali ka muzitu yemoko bangolo so ba che maboko boelo kwa ba mante religieuse c'est que basala souci ko délivrer mboka te muzitu a osé lisu koloba alobi boye toko bunda na Rwanda pe toko cha mundelo mir eningisi bango maloba ne wana mibalela kama kama mais na ebite soki papa pesa la aka maloba po maloba ndi akape ya nguye ningisaka keye zongi Kagame saeli biso mochamo jambo alobi pepi moto ekufa mais tant to comprendre que Kagame azaka faible la guerre akokaka guerre te parce que ebi kaza impuissant batoro babatela kaye na sima bayebi ke soki to attaquer Rwanda pas ko attaquer bango le mariage na bango na Rwanda kokufa mais to sala yango pourquoi bazo boma ba congolais bile bozotala pourquoi bazo boma ba congolais likolo ya minerai na bango congolais azokufela loko musoso te richesse immense o nzamba pesai congolais ozana ba potentialité partout ozali yango monya à l'époque de Mobutu mobali nyonso to mwasi nyonso azaki la souci alingaka zairwa to zairoise ezalaki sekele ya ba potentialité parce que tango ozana mwasi zairoise ozana mobali zairwa oza riche parce que maye les akakati na bango savoir faire lumière mabele la bango tondi nkita mai na bango biloko la bango congolais za mutu akokufa nzala ta mkomo uta ko envier pays ya banenga mususu te ndenge to ke lo sala ka bikaka la bamboka bato congolais ko sala yango te mutu ko insulter Congo te pays o isolé sa 5 continents
mai ya kitoko na Congo, forêt ya kitoko Amazonie batumba yango etikali Congo, forêt équatoriale. Mbisi nyama biloko ya lolenge na lolenge. Pe mboka wana instabilité économique. Mboka wana social ezalaka te. Mboka wana l'hôpital ya malonge ya lite. Mboka na bana lotiliki te bana na ya malonga te. Mboko eko lesa bato eko tondisa bato la bomengo moto lobe ya sapato ya mabele lo akomi na sulia lo ba akomi na bandako atongi. Pe bato wana bako kufanzala. Ba entreprise réalité. Ba industrie réalité. Ba société réalité. Na Congo bongo bilobolo bakabwali ba congolais boyela biso ba loi ba congolité wali bato na lokuta Congo ali na moto alingi yango te Congo ali na bato ba kosala échange ya bisolo ba koyoka na bali ya kakanyaka soki tolingi Congo to ko répondre envoyer à Kagame soki tolingi Congo to ko se manifester to ko se soulever c'est le moment ya soulèvement populaire article 64 yangoyo mobali moko ya biso na zalaka alobi poli abinga na zalaka la Congo biso ba Rwanda nde batuto ko sala Congo ba konzila bilo ba ko sa bilo biso to ali peto yesko to silisa likambo balobi poisa c'est que ba moni ezo mela soki ba silisi na lolengo bazoloba ba ko attaquer Félix et loko Félix ozo bosa na entourage là na ofungolo miso na message ba ko attaquer yo pour les chefs de l'état ba ko bétonner yo ba ko tiro bulldozer alors c'est le moment ya yo bengi sa ba kongomani ono bala bango message e komelinga bino pe ba conseiller bozoli ya ba nouveau riche message bo memela yango po tata mokonza yeba ka makambo te Fachi beton makambo ya yebaka te ayebaka kaka ndenge biso tozoloba manso ayebi nanu te data ndenge babomaki na Goma ya ayebi nanu te tamse komele mikolo alors message bo sale fort komela ba peuple congolais danger yango bakosaka biso ke ba Rwandais te bakosaka biso ba Rwandais bazaka te bangoyo babito yei kosilisa avec les Congolais ou sans les Congolais mais na territoire congolaise tu es la seule congolaise ah on sa combat folange itungia za combat on sa combat folange itungia ba Congolais nini oyo sikoyo bolingi to sala azo ki ndaka la suka na baki tu analyser kaka awa yango la bibo s'abonner encore une fois massivement à National Libération pour la décider mbalo tozo me mabilo poto ke de vers fin ya makambo nyos tozo ke de vers na sima ko sala makambo tozo ke de vers soulèvement popo 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 tozo ke de vers soulèvement mais to bon saka tout bien bo soutenir chaîne oyekeli boso bobundi sabaloki oyo bazokotaka na se na se nzambe pe akotika te poza la souci ya océan du Congo chaîne de libération na balobeli bozo soko zape okozangelo soko yepola kofinga okotika na mafinga éternellement pokoza libanda ya esengo ya République démocratique du Congo élection problème na Congo to kolobela yango to ko analyser pourquoi problème bato ebele batimbeli wala ko za émission mo papa leo na lingaki message ko mais tous on a no bande ko ya SID na ngambo la bango ya ville koto onde ko fu de fayu nini ba ko loba koto onde ko trésor bon tout c'est ça bakanga minoko mais akokosa ke bato esige babundaki bato esige baza me konta pour la dépôt ya candidature ya le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi et ça le kuta munde biso peuple congolais le peuple qui doit particulier biso peuple ya esige toza pour la candidature à président Eli Martin Fayulu
Jean-Baptiste Kassé quoi. Alors bakati salut de. Bandeko nombre ya bato bakufi na marche ya wazalendo na ville ya Goma le 30 août. Bato bakufi ebe. Bato babomi bango eza ba garde républicaine. Bato bakenge na kamese tilo. Bakende kuna koluka nini? Félix akaba na Kinshasa. Avant na commune ya Ngalema. Awa na Kachach na cité de Oya. C'était de Oya au Mobutu, c'est ce qu'on tonga yango. Tu ne m'as comme ça qu'on a qu'on a yé. Peuple congolais, oye. Si comme un cadre républicain na yé, bakena ki comme un lukani. C'est-à-dire mon tati na ki bango na ki mese tilo. Mando pesa biso ba réseau, ba wazalo de basa ba rwandais. Bandeko, ba wazalo de basa ba rwandais, basa ba ko. Félix Obomi si ba congolais. Et puis donc, on va pas dire sur la 56 c'est quelqu'un. Et là, le coup. Il y a le coup là. Jean-Baptiste Kassé quand le marathon. Namoka, oye! Tomona batana, batana te kuna. Ato sine ke la ganda, mais tomona ka batali kono. Tomona batana ye. Ato linga atenga te, tomona ka batali kono. Ona fayulo. Namoka oye! Oye kono oye, teta tolemba. Teta mbata ko banga te sona simbe to simbe sona so. Tomona bata papa. Simba mbata, papa tomona batali kono. Tomona bata, tomona bata batana yo. Bana ya no se fayulo oye! Vraiment. D'accord, si information. D'accord, oui. La bandit sur le plan, on va donner sécurité. Après la cocota, on tombe une élection. Si Manayango la cocota, ma camotelle nomination à jeunesse. Si Manayango la cocota, mobilisation alors. Bolandi message la bango boyoki. Toko analyser yango mikolo ezali koya. Pour ngonga ezali mboka. Likambo ya carte électeur. Zabalola. Babeleli ya ofele bolekana bokene kozwa boki. Yango lobi gouvernement oyo. Makambo bino bosala ka gouverneur ya ville province à Kinshasa bo bundaka bengo belala je koko po wela ba poste bozo bundaka bankanga ba pasteur makambo okiliko makambo elekaka tango batu la bino bazo bima ya hôtel de ville ko ya ko belaka tango batu aseni bazo bela papa Denis yango makambo bolobaka boaka batu lokuta boaka batu mabe ezali pe nini yango bozangi ata bolingo la batu boye bozo ba duplicater za ofele ya mbongo te $5. Pe botala modèle ba carte de nika di mosela ki biso Kabila zaka mabe n'epoka Kabila ya ali pa bato chilela. Mais ya bino misolo belé koleka ya bato ya Kabila. Kabo ya tela biso vidéo la mbanda ka to silisa. Congolais ata bino moko botala. Carte de lecteur biso tozo tout eza mystique. Carte de lecteur ba kombo ezokufa mais to comme na système moko biso na mbanda so to tchango na moto bo ba kombo ekomi kozonga. Oh, donc ezongi vraiment original quoi. Ba so na botota. Ta. Te to tchango. Botala. Donc à travers au na moto to moni ke ba kombo apparaître. Siko ozo découvrir le gamote, wa découvrir ki nani. Ah tika ba peuple congolais bana maele makasi. Donc tozana ba savant pe. Yo monite. Ya solo ko. Ah. Congolais no surtout o habite à Sarola qui te carte électeur ne ba kombo kufi. Zwaka ka ngo tcha likola moto ezo moi chaleur muke. Côté ya ba kombo anande ba kombo yo surtout e apparaître sauf elonge demander noir talaka ne Congola o souffrir. Na bandila awa ndeto sisi na biso. Bande ko na ngai. Soki toza ba congolais. Soki toza ba vrai patriote. Ce qui vraiment toujours bundé la Congo, ba diaspora partout au Congo la zali na biso awa bande ko langai to revendiquer ba droit na biso to repousser vent oyo
Po oyo kufi na gombe kozala muke koleka oyo lubelo ekoya soki to tiki makambo e continue. To bunde tumba ya solo po ete to ali ba congolais. Le vrai congolais, nga zo ba vrai congolais. O baza na vrai sens ya ko défendre patrie na bango. O bazo telemela mawa ya lolengo oyo bazo bomba ba viole makamba be ezo salama. O bazo boya makambo ezo salama. Kabuya ngana kenanga kasi tikelanga mwa nzembo oyo. Soki bakolinga yango na YouTube. Bocha yango mwa ndambo po ya kitoko mingi. Merci na Kabuya l'homme puissant. Merci na Gloire Ngoma. Merci na Pape Djay prompt rétablissement directeur de recherche stratégique. Et merci na Samu Mokonzi. Vous êtes tellement belle, c'est quand ça m'a pas pour la belle. Vous s'abonnez massivement. Vous soutenir chaîne la libération de Moulobelongo, OCR de la presse, opération $10. Likambo oya lelo, ezala ya yo, ezala ya nga, ezala ya biso banso. To bengana pona ko soutenir kasi bozela te mawaya po bokosa na leso ko sala ba vidéo, to bokosela bato mosu makambo, océan beleli. Ta yango yo ngai na yo. Totelema to simbala to kene nzembo oyo ezali important kasi ya mbokela te pour le bobele bosolo so ki reje bo chate bo chongo mikolo misani koya mais ngai na bino to bunde ko lo abiso popo et la l'OM tous ont préparé banzembo ya campagne électorale en train de préparer les chansons de la campagne électorale ko voter mo yibite mwana kimi ko voter mo yibite mwana Congo ata mwana na ye mwasi na ye bebande ko na yo mwana Congo mwana Congo